Mboto bandi MDG TV mafuta sikeseni ngobula grande dame avec un grand J na cadre actualité bandeko babolingo nzama mona papa mbole na bino les amis les solo lelo les anene sango lelo ezali c'est vrai bandeko belo bosu boyoki navire de guerre ezongi na minuit toyebi par rapport à bamambo oyo Pasteur Charles Bameko akutana ye nango et tozala besoin to bana ko rappeler yango te biso nyonso toyebi ba abakup nyonso bayebi de to ko informer na ba yike te ba prière en direct ezongi navire de guerre de retour mopanga bandeko ezongi surtout que to na décembre na linga nzambe mingi na linga nzambe mingi et ezala bato ebele Bible zoloba bako beta berger ba brebis ba opanzana toyebi depuis pasteur Charles azwaki nkokoso yana bato bele église bazo ya susute et bele ba osambela sute surtout en ligne ah oui parce que ezala bongo visionnaire parce que mon muto na grâce na et bon constater na ba église bele so visionnaire azate to pasteur a voyager ki église comme kimé oka bat baye bazo yate mais soba ki pasteur azoni bat baye il y a de ces gens là oyo a destiné a okaka munwa moto songolo pakala nzamba tali batanto za oyo ya ba décembre ba sacrifice ça le mingi donc soza muto lo sambote na distraction ki diba bako lekelo esprit toyebi eza kutu parmi ba maté au pasteur Charles ateyaka concernant sorcellerie na banje na yango comment est-ce que basarana na milimo bato ba sorcier tant oza enraciné te na vie à prière na vie à losambo na vie ya bonzambe en tout cas distraction na kindi baba lekio et tellement bato bakomi trop distrait vu que tant ozo vivre za mabe nzamba permettre à ça en sorte que mabondelo ezalaki lisute dia ba mambo oto yebi nzamba sali en sorte que navire de guerre ezongi actuellement jeune ya 40 jours eza esi ebandaki ezoko toko les amis yo oyo kataki osambela susu te parce que yo ko prier na yo faut ka se connecter en ligne losambo ezongi zongela losambo les amis quand à passer Charles Bameko nzambe azona lokumo parce que toyeba ika ke non ndenge eza boya ane o esili tozelaka ti soki bakokende tribunal soki na février so embula nini mais botala nzambe nde asala makambo na ye malembe déjà bamakambo bani ko se décanter déjà c'est eza déjà victoire komona ke balosambo ezongi eza déjà victoire et prière eza la possibilité pe capacité ya ko déjouer banje ya moyene satana. Et on a le banaba coupe nyon surtout l'embâté. Continuez à prier pour l'homme de Dieu, le pasteur Charles Bameko. Les amis, Marombo komela Charles Bameko et ezana yo lo sikate ezape lo ko kammo isate. Il est destiné à ça. Oui. La Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Ça fait partie de la persécution. Ah oui. Et surtout musala munene oya salaka ya kuta kolobela te bato bakangama ibako kangwama vous croyez que milimo na ba ovanda nie bakangi mabo bazo tala bazo sekala musika tete faut ba répercussion ezala makomi ezoloba Yesu ayebisa ba disciple que ba traîner bino na ba tribunaux à cause de mon nom eza à cause de l'homme susté à cause de mon nom bako traîner bino na ba tribunal mais bomi tungisa te na oboroloba na ochama loba na muno na bino aujourd'hui Charles Bameko est traîné na tribunal cause les amis et ça c'est à cause du nom de Jésus c'est vrai ba raison auto yebi toko yoka toko mone kozala mais cause eza komba Yesu oya oteya si ne prêchez pas c'est Jésus mambo linge komate comprendre faut avoir spirituel pour comprendre. C'est vrai, bah charnel, bah ofinga, bah païen, bah ofinga. Bah tu bah oloba n'importe quoi, bah oloba bilobe là. Mais cause, et ça combat yesu oya oteya, ça dérange. Les autres dérangent le monde à ténèbres. Bah via bah toi belewe kangamaki, les autres fungwama. Bah otike kimiate, bah créer ka likambo.
pour lelo oyo mambo ekomaki ekoma. Mais eza gravité. Ah mosali na nzambe, il faut aller na moto. C'est biblique. Ngana osenga na biso kaka to continuer ko sambela. Déjà eloko esalemi eza victoire, eza déjà lembo moko ya bien. Et continuons de prier, d'intercéder surtout pour l'homme de Dieu. Nzambo ya souvenir akanisa musala ya mombo na ye, akanisa batu o ba mona mpole na nzela na ba prière ya bameko. Et na zone ndima ke ba Charles bameko kozongela musala, to continuer obela mopanga comme d'habitude. Et frappe kande mo ye mo alo ba bandeko frappe et continue. Les amis, yo kata mambo osambela parce que yo pona osambela faut ka passer à ibisa osambela lo sambo ezongi la okota bostra tozana décembre éviter distraction et ba surprise désagréable les a tellement belé pour mon maman ote ko kata bana na ye makati bana na ye abomi bana na ye ba envoûté na niveau oyo que je sais même pas to benga okombo nini abomi bana ne mo ya bota sans raison sans cause, donc compliqué. Tout ça l'œuvre du diable. Bandeko toyaki ka poto pesa message koloba ke ba prière en ligne ezongi, bostra ezongi, navire de guerre pardon ezongi, B52 moko azonga kalate et to continuer au sambela to yebi ke nzamba na ngambo na biso et longeza ya biso. Yo kate mambo lo sambo continuer au bondela. Prions, continuons d'intercéder pour l'homme de Dieu. Bible zolo babakanga ki Pierre. Mais l'église ne cessait de prier, d'intercéder pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel avait dépêché un ange à cause de la prière de l'église, à cause de l'intercession de l'église. Mon frère, ma sœur, tu as tout intérêt d'intercéder, de prier pour l'homme de Dieu. Nanzela lo sambo na yonde nzamba ko déléguer intervention pour la libération. Ya moumbu na ye. Nzamba capable ba dossier wana nyonso ya kosala en sorte que avantage faveur eza na ngambo na biso. Oui, rien n'est impossible à Dieu. No bo mona nante boyoka nante eloko ezali nde mususu mais comme nde mususu échanger. Ah oui, nzamba za na bomoy. Continuons d'intercéder, de prier. Yo oyo bénéficia na prière na ba prière ya ba meko Charles. Yo bénéficia na ba prière mopanga. Bandeko poka nyonso eloba marate. Poka nyonso eloba marate. Nous autres on a des témoignages misusu. Nzamba zwara lokumu. Mais ça na bato belé bamona nkembo, bamona mpole. Dernièrement na bano lega na TikTok na moni fi mo wa TikTok 15 alobi nga na lota tata wana. Abina nzela ba prière mopanga na nzamba visitanga. Na nzela na ba prière wana. Kusana na lo sambote bandeko. Kusana na lo sambote. Prions pour l'homme de Dieu. Nzamba leka na nzela na quand même pour salo bolamu. Apambolo atasoka za mabe a amutu. On a tous des faiblesses et tant qu'humains. Mais yeba ke po nzamba sala alikaka na nzela ya batu. Un jour nzamba leka na nzela ba meko. Ozalaka ignorer ba makambo moko boye. Na nzela na ba enseignement na ye ozwa lumière. Na nzela na ba prière na ye problème moko persistar na vie na yo. Mais nzamba dekantaka ngo na nzela ba prière na ye. Tu as tout intérêt aux la reconnaissant. Bible zolo ba soyez reconnaissant. Ata soka ana ba mabe to ana ba faiblesse, c'est naturel, il est humain. Je l'ai toujours dit, tous nous avons des faiblesses, même moi qui vous parle. Côté à la côté négativité, t'as la côté positif. Il a apporté quelque chose dans ta vie. Donc sur ce, prie pour lui, prie pour sa famille. Bonne Nzambe à restaurer, à tcha équilibre, pas tcha kimia. Ngana ebi ke problème nyo se komaga na vie ya mutu. Ezaka po pesa mutu maele. Et na on dit que mambo comme le pasteur Charles Bameko, ceux qui m'a bezalaki quelque part, ceux qui m'bezalaki quelque part à moto. Les Français disent il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Il va changer, il va arranger ou il va arranger. Donc les amis, oublions ce qui est dans le passé. To focus na oezali bosso. Prions pour l'homme de Dieu. Arozonga et le sambo continue. Déjà to pambola nzambe pour na o salemi. Tu veux que la prière aux hommes peut-être février, tribunal, mais le long de ma salle.
déjà ma bonne en direct ezongi et toujours di makelo mambo malamu ezoya victoire. Donc tout proclamer déjà victoire et on la foi. Que Dieu vous bénisse. Moi c'est la grande dame. Abonnez-vous massivement sur MDGDT Mafuta Sika et surtout partagez. Il y a côté le sambo robot santé surtout tous en temps il y a ba période où il y a trop de sacrifices et ça les marana ba fin à ba année. Vraiment, je vous prie au nom de Jésus, continuez de prier, de chercher la face de Dieu. Nzambe ako. Pambola par au sabiso la mobile parce que ba li carnet Bible box ça marche sonité. Voilà. Merci. Partagez, abonnez-vous massivement, commentez, likez. À plus, merci, au revoir. Bye.